Maman ba Fivette makolo mbasu. Caméra. Voilà. Moi si a Sony maman insensé atanga ta ebo komate. Aboti Fivette moi si insensé zo batanga ta ebo komate. Na pieke devoir atanga na komate. Fivette koma. Kombono moko. Tana papier koma. Na préféré écriture à Brian. Paul a maudire mon amour. Maman ye mora gérer vie na ma be na kindumba. Atangi ta zuita ya ovana na bande de l'école te. Aboti mwana kizenga mwana ndenge moko a répéter histoire à maman na Fivette mbasu makolo mbasu atangi te. Avandi na classe te mbala mwa akyo komi bwa ka mu dansa. Mu dansa pe a succès te lokola ba bibisia. Cérébral comme moi. Tout ton choix à réfléchir sur les trucs, sur l'ingénierie, comment faire des trucs. Il y a quelque chose qui est factuel, qui est vrai avec des faits, mais tu balais ça d'un revers de la main, en fait. Et c'est ça que ça fait le trouble. Et là, tu te poses une question qui est simple. Est-ce qu'avec cette personne, je suis capable d'avancer avec cette personne malgré, bien que tu fais tout pour que la personne vive, parce que ce genre de filles, c'est quoi? Elles aiment bien l'attention. C'est-à-dire que tu payes le loyer, tu donnes l'argent, le carburant, le crédit. Tout ça, elle avait ça. Les grâces, en fait, je te dis encore. Ok, grâce à Zaina Nyos. Les grâces, c'est des... J'avais vraiment envie de rester avec elle. Je l'ai fiancée, on va dire, le lendemain de ces histoires-là. C'est-à-dire le 9 janvier, je suis arrivé à la fiancée. Malgré scandale, parce que le scandale s'est éclaté vers le... Est-ce que vous capanzu? Nazo kapanzu bien. Makamba coach ya ki lesbienne et bimaka en décembre, na mois de décembre l'année passée. Grâce la sirène, na famille na ya ba sensé, na famille na ya ba sensé. Boka bango fona kimongo. Boka matani kiti, bopa botia wana. Bopa botia wana. On a ça que grâce yenenga zana badindaka. Ce qu'on a le pas foutre la mutu vene ko tatatika mutu kana la police. Ce écoute mbule dindi mama bangwa bimi azu la gomme aniatima iwana chubu. To azu grâce pe le wazane mi kwa pas bezane 25 kg ache na mkongo. Makambo so banda mokili banda na yo kamare nazo sambusa mwana oya ye. A soutenir qui na mariage qui a pesa qui est Kabelo. Et ça li soni makasi hein. Pe Kabelo ngo ya combien? Et puis ba déficit opposoni ça ou latina coutumier opposoni. Grâce pour nous aussi bangala soni voye grâce. Parce pour nous aussi bangala soni voye grâce. Mania za jalouse karabala société mutumne tale long mabe mania banda kokomela coach Brigida oyo ya moi si mobali. Did somebody say that Majabu Gospel is coming to the United States? Yes, Majabu Gospel is coming to America. Pour la toute première fois, Majabu Gospel aux États-Unis d'Amérique. On the 16th of January, it is happening in Portland, Maine. An amazing, life-changing and epic concert. Et le 23 janvier 2022, bien sûr, à Dallas, Texas. Je peux m'imaginer combien la gloire de Dieu sera présente. For 2022, it's gonna be glorious. The whole Majabu Gospel team will be there. And we cannot wait to share this moment with you. Retenez ça très bien. Le 16 janvier 2022, nous sommes à Portland, Maine. Et le 23 janvier 2022, à Dallas, Texas. Invite a friend, save these 2 dates, because you don't want to miss it. And I hope to see you there. Soyez bénis.
Donc, c'est que la comité, vous signez contrat dans l'Aïe. Mais pour vous, mon bien, vous avez la scène moko. Sarato la TV. Vous abonnez. Vous avez contrat dans l'Aïe. Nous avons signé la Barça. Nous avons 10. Il y a équipe. Nous avons Suisse. Il y a Messi. Il y a surtout. Il y a Barcelone, il y a le monde entier. On va dire la femme, non, mais dans le monde entier. Tous abonnés. Nous Sarato la TV. Vous avez un contrat dans l'Aïe. Merci à vous. Voilà, meilleur veille na ba youtube bolanda biso na Sarato la TV ba abonné na biso nyonso meilleur veille na bino nyonso oyo boza déjà wana pona kozela émission vérité émission na bino bolela mingi émission sepelisa bino émission présentée par problème que ni mona soka ba munki nyonso na zakane se moso ina vandi na kitu so na zoloba so na na plateau esala ngama bien na la kaka na za diva ba écran na bino ba téléphone na bino ba ordinateur na bino na zala vraiment kitoko pour tout so la kaka par rapport à actualité libala ya grâce témoin bino eza série ngana zo benga ngo série bande mso batiaki ba épisode na bango après na tiaki ngo série grâce et monsieur Panzou série grâce et monsieur Panzou makambo ebimi cause ya makambo nyonso oyo monsieur Panzou azala ko loba zo attaquer grâce makambo ebimeli et pas moko ya ba camarade ya grâce po bazala na ye baliaka na ye batambola na ye bamilaka na ye manya malika oyo voice ne kotambola atongaki grâce na marraine na ye toko développer elongo na mama Sarato là toko toucher vraiment moi ba point ebele kaka na kati wana et ozala vraiment kitoko merci l'ingénieur Arsène wazali bongo na sima ya caméra meilleur veille na bon délivre c'est qui meilleur veille na Jonathan qui vient na 10 mibali meilleur veille na maître vocal na ngamoko Hervé Kadiebwe ototombe autrement dit otoko lobalelo et les gars otoko lobalobi mon vieux ngambinga kaye merci Versace quoi babi yondi ba charge meilleur veille na ba binotu oyo bolinga rapé biso les amis de problème kendi Kinshasa Brazza Angola boza tellement belé à la émission yo ba meilleur veille na bino mo sur le même langage nangai fungolanga déjà plateau ba tu vas découvrir invité na ya mukolo mo lelo maman Sarah meilleur veille oh style astique attendez meilleur veille maman Sarah émission les lettres ça la monde ngeni ako yo yema le bibimité bandeko bino bato boza libanda oh bino boka le son bino bato boka nga son bon ça son ma ça meilleur veille yesu wana azopesa ba sol memba ba nana bafana Rose Bonga Rosia Massamba maman 4R maman présidente maman Nathalie président bébé na bosa ni pété nani mususu tata po FAP4 Madabu Gospel Azura bosa ebele bosa tellement ebele na bosa ni pété lisusu Elisa Kanu Sarah Bwele Pamela Mabaya Pamela Edis Kalala ba mususu na mo continuer pour Asukia. C'est comme bimate bande. Voilà. Attirer la caméra. Voilà. Ba femme insensée. Au PC nga ba dédicace. Vous dédicace ça mais c'est ça dans batu mususu. Kas nazo lobana. Neti papa ro mato. Na nga la bande mission te yo mo wedisi. Nga na zaki na ba mbote ya. Continue kas. À vous. Ba femme insensée. Basi a poto bakina poto sans objectif. Sans but. Basi retrouver na poto ka po bakini pasi na Congo baki boa kangunda na France. Pourquoi bozo kokana no ko gérer ba couple na binoté na ba éducation ya bana na binoté. Vous êtes tout le temps dans les réseaux sociaux koya ko juger batu, koya ko critiquer batu. Koya ko finga batu na ba live na ba famille na bino bosi bo pesa ba solution na ba couple na bino bosi bo pesa ba solution non bo pesa ta solution mon côté mais pourquoi bozo ya kokota kaka ba makambo ya batu soyi mutasali mabe obetele maboko bo soutenir ye
pourquoi bozote ya te étant que basi bozote ya kete o azosala mabe o azosala malamu o azosala mabe pourquoi bokotisi ki fanatisme ti ya kindoki bosali ba ekiri ti ya bondoki mpona koluka kodestabiliser bato les femmes insensées basi sans valeur basi ya poto yango mibali na bino batia bino luka betikete bazoya kobwaka mbongo nyonso na Kinshasa ozana mobali ndako moko asala mosala ozomona salaire te mais fi ya Kinshasa yebi salaire mobali nazwaka bazwelaka yango koti okocontinue badédicace te non chitete bana badédicace basi ya poto style astika badédicace ya bensensé bainsensé tellement trop et puis bango wana babatami na nsima bafaux compte est ce que na poto bokosala ta baformation te bokosala misala na poto te complexe yango tozalaka nango ya kozala africain kozala congolaise ti wapi nakangi bino bambote babona nena masara okangi bango nakangi bino otie bango na entre parenthèse nakangi bino bambote na mama Gina Amatu motema ya papa Aaron Amatu le prince de Dubaï bambote na mama Amelia Mweba bonane na bino mama Amelia Mweba la privado ya Orlando Domingos babonane ebele lisusu na tata po FAP4 na mobali na yo na famille mobimba babonane na Adrienne première dame Luc babonane na yo na papa na bana nyonso babonane na Karine Mokondila baronne na papa Ekapera bapeti babonane na bino yango wana babonane pe ebele na groupe WhatsApp na nga mobimba basponsor na nga Majabu Gospel ya yo yango wana Azir ya yo yango wana mes enfants ya bino yango wana babonane na papa Diego Milito babonane na équipe technique mobimba ya Saratola TV babonane na fondation Saratola namoni mbamo représenté par maman Judith Kalanga babonane na yo yango wana babonane na bato nyonso tu babonane na président Bébé babonane na présidente Nathalie babonane na Sarah Abwele Pamela Kabe Bish Kalala papa Edi MK Eliezer Nkanu Rose Bonga Celia Kikela babonane na bino yango wana Dalia Onyema Sol ya Bambemba Nana Bafana mama 4 heures Makiala Kumba Ozia Masamba babonane na bino nyonso tu yango wana babonane pe na ba frère nanga bao baza ba anonyme ba héros dans l'ombre adina bangati babonane na bino nyonso tu yango wana ba femme insensée nazana bino ti bazana bino ti 2022 meilleur V na BBC Niel depuis Canada meilleur V na Sami Gramwa Sinzambe meilleur V na Madi Kabouya meilleur V na Germina Moussaou meilleur V na bino tout Bolanda biso maman Sarah émission le vraiment ba question et vous allez vraiment me mais et puis il est le 31 ouais le 31 lobby tezi là non le 31 on nous rappeler nga pona bino tonde pour beta mo 3 fois maman Sarah et puis le 31 pour que na na ninga 12 tonde ni le 31 le 30 bino bozwa ba soso na biloko nyonso tu bozwa avant ba fonctionnaire et puis kenga na leki kutu na gouvernement bon le besoin bino bozwa le 24 gouvernement bazwi lobi bakangi banzela bambouteage basoda bakomemana na basaki ya loso na bakarton basusu bino bozwa le 24 bon mama Sarah mama Sarah le 31 mama Sarah le 30 deux fois lobakasi le 31 on l'a régi biso 2022 pas de clash et wana tout tikaka bon 2022 na ben na 2022 kasi bon le jour asura 2021 yango na ningi lelo to sila na lelo ngana osisa na nga lelo te oh lelo 2022 lelo le 31 décembre 2021 suka ya bisaka et bisozo ne balobaka wana c'est-à-dire kanga ba mbutu nyonso lelo na okanga lelo te à partir de lundi na okanga nyonso lelo te ngana tika kiti pona tika ki pona zwa ela ya obosana na monika nene azwinga achenga na kiti nene azela na kene mbandaka nene azwinga te nene azela selanga nazoke mbandaka mois prochain nazoke mbandaka komi mabe macha mikali koti bonganga nazokende eka macha mikali nene ya lokaya koti bonganga nene ya yoka koma nene ya keto
Kelo kele de. Keto keto. Nene a. Nazo kene mbandaka. Dilisa. Azé. Fifet. Ah? Avant de se voir kiti. Nani avant to ban émission na nyiba batu ba vanda non. Nazo linga batu ba vanda wa. Ngana tikaki. Yo moko benga bango bazwa kiti ba vanda to bana. Voilà émission lelo Atene na abo na tina ngani neta. Olati lineta no. Lelo Viclair ya. Ba supporter nga. Lelo Viclair za te. Lelo penza vérité. Te lelo za vérité vulgaire. Na sangsara bablo ebele. Bele. Mais wana zaki Viclair zaki vérité plus que vérité. Plus. Oh ce que ça na vérité, na insulte, na vulgarité, nyos toujours sangsa nyos na kati. Voilà. Mutali boso Momulopo azaki chavanda wana parce que ebele a lobela il zalelo. Mutami balé grâce marina ebi tension, courage ma chérie vanda na wana. Nene ya Macha volume un peu émission penda batu ba raté. Nene ya Macha volume tozonga bina na. Nene ya zalawana. Bato bele boza zalawana bino nyonso. Bato na tangi ba kombote. Te bakoki te. Nene ya zalawana. Keto. Momulopo. Grâce à zalawana. Monsieur Panzo zalawana. Manya zalawana. Fifet zalawana. Mutu ya suka. Te batu to tanga na yebi bangote. Ngana na bakombonga na yebi bango. Yo tikanga mona benga bangokasi. Nene ya keto. Bekuisa. Bekamata kiti. Bevoandi. Yvette Bisuba. Mine alias Mine. Tala Yvette te. Bevoanda. Elonyoka nyawa. Kombonga mbogo pesa. Elonyoka nyawa beli bombe. Wala Yvette Bisuba. Chai kitafani. Fivette Makolombasu na mama nao ya Kapela, famille Kapela na unu. Zwabula wa ya mama nao chakiti bovanda. Nani susu? Manya. Malika Karabala sorcière. Na suki ya poni ya posticho chana na mutu. Elongi mabeko le kaba finyo sa réseaux sociaux. Yona glo yolangi. Mame Mili. Chakiti fanda. Na online na mambo akote. Awana mame Militi. Akana mutakala nae. Mutakala neza mulai mais ça qui est vulgarité. Non ça. Merci. J'espère que c'est pas coquille. Nani grâce que la donne les la sirène. Grâce la sirène na famille na ya ba sensé. Boka bango fona kimongo. Boka matanikiti bopa botia wana. Nani? Papa Panzu. Te. On a lingala ya braza. Te mine abenga kanda babenge Monsieur Panzu. Mina linga babenge Monsieur Panzu. Monsieur Panzu non. Toi venir, toi mettre la chaise devant moi. Mets-toi là. Voilà Monsieur Panzu. Nani susu. Bakoki. Débat dossier bene koki. Bakoki skoto banisko. Awaskonde makambo et bandi. Voilà. Merci Montréal Zala na biso même langage vraiment koki maté ko ba ko zala mango te mais tout ça wana ilongo na Mama Sarah répéter journal lobby les onde ni marqué lobby tout mon anité. Ouais lobby na zaki trop chantier et puis na banda ça la aménagement tout doucement nda kwa sika pa appartement na ville. $2,500 par mois. Fantara. Na vivre. Qui moulu ba plus. Et un bon à qui citer quand même. Qui moulu ba plus qui monga. Et un bon à qui citer. Nazana ba qui moulu ba Swahili bangala ndenga. De Sahara. To kota na actualité. Kana prince wana. Et ça na juste pote. Na ça expliquer. Kaka na prince. Et puis kuna na ba congolais. Opesa dosa ndako. Na mindele yokati. Okuta wapi pole tozwaka sincère, soko bungi na sincère. Ebele baza ba matana na sincère te, ba maté escalator te. Biso toza na sincère, et pa pe na escalator. Wani kulu ba nga kwea na escalator, nga bikana bandel we non to kotite. Mona komo kwea. Ozo comprendre. Donc okota wapi. Tout ça na sécurité au saranate. Okota zana okota na wapi. Oyo lukanga na ndeni.
po ba oye biso avant les cas awa na ba barrière na biso mata sincère au kota il faut appel yé a confirmer biso na téléphone awa ke voilà au sentir bas niveau biso to le roi ba ema l'ouest voilà merci maman Sarah félicitations tes félicitations non na sisolo bati lunettes sur desk il y a un monnaie joueur na rôle mais lunettes sur ti batu boyi ba ah on peut essayer lunettes au point il fait bisuba avant da lingwala côté ma edindaka ba ona na grâce kutu na itaga on a son boule beti plaire Jacques donc bango tunde bazana mutava afutela ta bon vazate il va être dans un bon va pendant 7 mois ah oui dans un bon va pendant 7 mois wana nani isuba isuba azofana wa place dola na salon wana ah dans un salon ah tikako wana salomon ndenda kunete nde baza wana ko ba kokata ofute na GBT ba kokate tikabo ba kokate oyebi nani azofanda bina paka juma nani Yvette makolo mbasu azwinda yoka azwinda 15e minute yoka te azwinda kuna se ya kingabwa batu ba benga ngo bolimete ya kingabwa bebiki kingabwa ya na kati ya limete sko avant na limete pêcheur bebi limete pêcheur voilà tika na tout quoi batu makasi ça l'émission merci. Voilà maman Sarah, série Grâce et Messie Panzo. Série Grâce et Messie Panzo yango. Pardon. Oui, to boyi mutungisi. Il faut à la l'aise. Ya mo to cha l'aise to question so rolo. Oh, et non lo ba makamo important non kanga mama makolo bang. Et li bang. Ah, yango wana. Bonne année pesa. Émission et banda tête nini. Bonne année te Paulin. Mais bino pe mango bozo tinanga. Voilà, maman Sarah to ko banana. Yo suite. Maman Sarah, série Grâce et Messie Panzou, bandé bandaki, pas problème. Et le haut, tu yokoye parce que ceux qui ont ce Messie Panzou. Oui, bien que non, que soit parking nanga. Pour na immeuble na biso to appelle na immeuble na parking. Au côté sika. OK, aux parking. Yo kaka cité Paulin. Aux na plateau na masa. Na plateau. Parole les airs. Nane pour la sa parole. Tu yo moi na na poser question yo ziba parole. Atiki pe. Te na lobby pour na bande ko expliquer ma manda parce qu'on a lobby bon. Na sens que tout ça l'émission on a zo kele ko zo parking. Loka na poko ya. Loka kuna eza système ya batu basomba ba appartement. Soko somba appartement au sombi na parking. Parce que fona ki ba pesa nga parking nanga. Il y a combien de places? Combien de places? Parking moko lokanga na zwi appartement moko ba opianga parking moko loka mitukeze bele misusu wana na banu futela on na syndic parce que fona kende to sala remise et reprise ba pianga parking na nga wana place TXL e bandolala o a $55,000 vous comprenez pour ndima kate ya na ndima ah yo lo baboy grâce à la toyebi grâce na lo batel e ba question sur to boy. Accueilli, pardon. À deuxième panneau. Pardon. Bon, il faut rester pour les. Tout ça l'émission. Non, ils ont parti. Après mission, on va pas na mapangoute. Pour ne pas que grâce, yenga zana badindaka. Ce qu'on a le pas à foutre la moutre vient ko tata tika moutre kana la police. Ce écouter mboule dindi maman bangwa bimi azu la gomme agnatima iwana chubu. Toi azu grâce pe le razane mi quoi pas bezane 25 kg a china mkongo bakotinda. Ce qu'on kuna biso to ana immeuble mobilisé ya ba parking a poto yo kate. Nazo yo kayo mama sa, nazo yo kayo. Moni ba parking wa poto ezalaka o mati penda boengomba esala ba tour. Ti était les man à 4e niveau. Son a kitika na parking, na zui ascenseur ou 11e niveau ti l'appartement là. Vous comprenez? Il y a un message kaka. Voilà, merci le message on mais comprendre hein? Na comprendre message na. Donc biso to ana immeuble mobimba. Différence à moi ina mafuta ezali. Immeuble mobimba ya ba et puis ba parking on to kabula ke. Eza ba niveau ba car. Kuna ketch na iteso eza neti ketch na biso ya bana ya rouge et bandola na on sait parce que mbi les a wana ya osakana te parce qu'on a immeuble na ya pena batu musuba na batama ebi que voisin na ngeza honorable ne rombo
Talasco immeuble au Sarazova en ville. Na honorable Néombo. T'imagines? Fous-moi bala moyo. Tout est né lobby escalier. Au sa sport, il y a boy né osé ascenseur. On m'a tapé na mako. Pour l'inquiétude, Merci. Paulin yoka. Merci. Yoka Paulin. Mais qu'est-ce que tu es ma santé on a yoka souki. Bandero, tu es auto yoka souki. Tu as la bonne année. Tu as la bonne année. Toi quand même, faut pas s'exprimer. Tu as la bonne année bien sûr mais bandero ba oser là, ba tu dois imiter mes bêta. Tu lo bani. Mais c'est là pour toi quand même, n'a pas expliquer. Une minute. On se comprend, on a expliqué des. Ils sont dans l'immeuble de la parking. Ba parking on a porté baluka. Oh, baluki mati premier niveau, oh, baluki deuxième, troisième, quatrième. Vous avez mon parking. Voilà, merci. Merci maman Sarah, na nyoso bisibiso na message au pesibiso. Voilà maman Sarah a ce qu'il est bimé par rapport ya makambo nyoso monsieur pas ça ko bana soso. Muto azali comme milé yango, ezali bongo manya. Manya za jalouse car ba la société mutu ne. Tel long mabe. Azaka ba la sorcière. Manya banda ko komela coach. Coach Brigida oyo ya mwasi mobali. Asa komele ba période coach na grâce sali mbilinga. Ye manya asa komela coach Brigida linga e ba linga na remplacer manya, a remplacer grâce. Aza jalouse à grâce tongo. Bon, attends na finga à grâce. Mais manya yo tema na grâce ta. Même na maele. Même na vie sociale. Grâce à Mela Shimbok, oui, bah ça pour tout le monde Mela Shimbok. Mais grâce à Mela Bangité, manya mon meli bangi. Mon meli Castel Tembo, mon bola numéro 0. Nan limite quoi pour ça mine nous c'était comme un chocolat. Pour so bekai boka lo kekele. Ba kokai na grâce, te masai la grâce jalousie. Yango ba lo ba soko za kitoko. Tambola na ba camarade ba kitoko. Sinon te ba ko bote lo keto. So ezala mbongo zala na entouré na bateau bazala mbongo po soki te keto banene ya baoya obota manakati wana vous comprenez donc c'est normal atonga grâce c'est normal grâce à zaki mal entouré grâce à perdre libala neka pas zaki mal entouré bon na conseil mon on peut sa grâce na suka etant que yaya nazong si motema sima kibo famille sali nazong si motema sima voilà maman Sarah ba voix c'est bimi marraine grâce à kotonga grâce na manya kabelo oyo to mona ki na mariage coutumier grâce à chaki na mutu na ye ezala ki bongo ya marraine na ye ba sonye axe katana pole talanga émission na sonye te ba katona OK c'est maman Sarah makambo sonye banda mokili banda na yo camarade nazo sambusa mwana oya ye a soutenaki na mariage qui apesaki e kabelo et sali soni makasi pe kabelo ngo ya combien et puis ba déficit opozongisa olati na coutumier ozongisi grâce point no exi bangala soni boy grâce ni bali tu wana bimana na bango bakoko somelo kabelo te fallait contacter atanga soni tasko bakio tonga opa manya moko fia azwa kabelo na pasi manya ebi kabelo te mona suka nende ekubate mutu ba osalo postiche na cheveux naturel et ça ma wapi aibi nde basomba pot de friseur ya olive te à $20 ta ebi yango te azwango wapi yazo kangisa na osa non ekonono po basa ele libala ekumekata okokana na ya grâce à zaki sage te aki mal entouré ba master ne bazo lingete moi je l'avais dit mais ça moi mon lopoké il a dit bosso faut kabola grâce na entourage ne balinga kete bazo envier vie na les lorsque grâce li ba les kufia komi par terre bazo lycée meilleur ami tant grâce bazaki soudé na pandu ba komisa ke ennemi lelo ba komisa meta na mutu loka odia oseka grâce ne kukwelo kolora malika zo seka grâce ba niveau monter mon jalousie ce qu'on a yo pe marraine azara monter mamini comment marraine soko salela ki mutu makam OK kabelo ngo ezai combien à part kabelo ba sala esuni
À part Kabelo, alobi yebe na mariage dans ça contribuer qui mo ebele. Nyo so na lobi on sait pas ce que bato bazo attaquer. Bato bazo attaquer tala buzo boye. Yo ka mena ta lobi lo marraine a contribuer que ben ça marraine te. La ben ça qui est mutali bosso. Yo ka marraine abimisa ki $260. Hein? Banda bien. Nazo yo kayo. Jour ya nuit de noces au jour à l'ibal et Salamaka. Oh ba filmera grâce dans tête du fleuve ba olata ina panzu. Marraine mutaluela ba mon chambre $260 na hôtel du fleuve. A fouté là ba mo $260 jour moko dans hôtel du fleuve. Wana makam marraine salaki. Marraine a defsaki grâce. Kabelo nae na mariage coutumier Sonia. Sonia. Yango poani ba monoko cheka ngayo na akontobe pe na mutuka o itambe memaki bango te mutuka na pia ba preuve te za calme omoni o to nga pete ba susa ba preuve ana omoni o ya pe ka sukiti eso ebi ke bona na lobby ba fie ebele ero batondi na ba salon ebele pe ero basali kindumba po ba chaka Kabelo ba cha bango ba maquillage ngana okota Kabelo na suki na ngwe saide ya desine okota de 2022 na ok na ona suki na nga o saide ya desine et ngola tsaki ngana na l'arte yo mo mto se plus à la complexe non na osala boy parce que na mbongo na ngia na mambo esala mbongo yana mambo esala puis mutu a mutu fele ka mpepe elongi makeup iti wapi yango moni bazobima babiloko avant tane tivete bisuba na live à 22h vous allez se retrouver dans maquillage au bondo quitté au sirène des autres live à 22h au tché maquillage c'est quoi ça au bangani a bomba ba tampon sa miso hein na tinda bino ko chacho ya tika biso to batela ba bena biso par rapport voilà donc moi mon lopo atangelo blo a contribuer OK a contribuer $260 on a auto ebisao ya hôtel moi mon lopo mutasomba ba bagi au grâce à bateki na gambela na mama na oh bag ba alliance wana mutasoma moi mon lopo bague magique mais c'est pas avec une de ba alliance ba bague alliance à mariage varano wana moi mon lopo mutasomba na mobali ba cadeau moi mon lopo ba pesaki yango wana mais panzu pe apesaki moi mon lopo na mobali ne cadeau après moi mon lopo liputa super après si papa mobile à moi mon lopo chaussures c'est réciproque est-ce que c'est local lobela na média jamais et surtout pas jalouse local Karabala sorcière et Amalika non ceux qui m'ont lopo lobela on a média c'est parce que bato bazo acquise trop que yem tozali auteur ya maramutu ba séparation libala ya grâce déjà bato bazo acquise ezaka ba femme insensée parce que grâce à sa têtu ba kizende mama ya grâce o a élevé grâce bien tatindi grâce na prostitution na kindumba dukele mbongo ngana on a condamné moi mulopo te moi mulopo azane ka marraine grâce à ko yoke akoki pe oyoke te c'est obligatoire te grâce à yoka moi mulopo bo condamné pourquoi ngana on a condamné moi mulopo te eza raison te au moi mulopo akoka kiko bimisa makambo wana oya bimisi pa Malika en tout cas je condamne eza ida malamu te eza ida malamu te na monoko Malika alobi que azo confirmer bato ki basobola kana Yvette ebisi ki panzo zo lingaye c'est qui basi balika pe ndako wana ya Yvette bisuba eza ya panzo mutapesa ye mwa chweke so il va confirmer on sait qu'il y a bon voilà so ma mieux c'est une fille légère en fait on kaka mutu moko olongole na passe ndaza wana c'est tout hein maman Sarah ya pasi na voice wana ezaki mon molo pa koyebisa manya est-ce que boyima mobela atonga bino pa nanga oyoka de mambo eza ndenge za wana bela atonga bino pa ngai bozaka bosengaka ye mbongo asungaka bino nyonso bozala kana eza ye mais Belinda na raison bela na bino ngata kama bela sikonde na bela ngata nga bela o komo na yoka kina bo tanga ko sisa ba komba ba yo kai bela mais c'est que bela za na raison bela na raison parce que manya asali terrasse na mbongo a bela 12h azana bureau a bela non zanga ka 5 kazi apesi akasumi 5 kazi pour fond ya Malika eza bagi oh
Baya waza combien? Te, Badio eleki. Kasi loba. Est-ce que Masanga Comme sous le bas pinga pe na kopesa garantie. Est-ce que Masanga Malike c'est comme $400? Bon, soit tu regardes aba. Obité. Bon, Badio pesa prix à Dubaï hein. Pour na Kinshasa na ebité sur oh, il était comme combien? Pour ça na ba gramme na. So ba peser na ebité pour gramme a prix nango na ya Dubaï ça des prix montés. Na ebité so ba te combien? Vous comprenez? Donc, Bella Zana a raison, Bella Limbi, Lolombo, Kosenga, Tongo Midi, Poko, Nzambe, Nanga, Nenga Zawa, on dira, mais Manga Boukoé, Banana et Kirilika. C'est tout à fait fort, Tonga, Mouta, Moutou, Paul, et Loye, au Sengi, Loboye, Bella Limbi, Botika Bella Ko, Yawana Mouté, Bopé, c'est mi bain, n'a no valeur. Hein? Bon, c'est dépendre na oboza na revenir mi bain, n'a no ba revenir na bino. Mais c'est la honte. Comment Bokenda ka kosenga? Maman Sarah, bon le pas confirmer bateau. Na voice na bango ne ba solo là. Ako yibisaka manya ki. Na simbi téléphone ya grâce na temps na ba ina ngo po ala la ina ngo. Abi alembi ba message ya mibali, alembi ba message ya Bella ako bondela ka bolingo. Tala ba message ya Bella ebele. Tala ba message ya Bella ebele. Mais vous avez un teki. Que sois abna vrai, marina solifo. Solifo. Sois solo. Si seulement si marina solifo. Fala bomba ngopona e abomba ba secret wana ngesa bien. Mais ba moto akio sola ngona ye. Eti nga peut-être nga na bomba nga ponga yana makamso ebe na ebi na privé na bisango te. Mais il est le fameux c'est mon bébé le parce qu'il est les jours journal Souka 2021. Nga soukate. Te yoza soukate. Mais par rapport à l'actualité, par rapport à makambo oza le fallait battu ba pesa ba balala na ndambo. Balala na ndambo. C'est tout mimi ya makambo mais c'est panzo. Balala na ndambo. Maman Sarah, toujours continuer. Mais c'est pas tout à moni pression ya famille grâce et makasi. C'est toujours c'est le $700 na yo. Il y a bien si basi que makambo to mutaka yo tsanango manya. Manya mutabomi libala grâce. Manya mutas na ebiso en solo la na coach azana ba voice na eti le batindelanga. Manya même moi. Boyeba ke coach tia kenda ko luka Marie-Laure Mwaka. Ale kana émission a dénoncer grâce. Boyebi mutapia numéro Marie-Laure. Moura. Tango coach oui, coach atindela Moura ba preuve. Moura binga loka na mutu na ena ko sala ngote ça bien te. Komela Marie-Laure élection émission. Coach abi ngana ebiata Marie-Laure ngota zanani. Moura zu numéro Marie-Laure apesa coach. Coach Brigida wana. De coach abenga Marie-Laure. Ba toana tout ba master nete balinga kete. Ba betaka ne na concurrence, ba betaka ne na 12. Na minute ba seke. Ba seke. Na minute ba seke. Maman Sarah, est-ce que acte famille a grâce et sali? Ah ben synthétique. Non, c'est ce qui est. Ah loba. Acte basali ya kokongola mbongo pour na kozongisa la monsieur Panzo. Est-ça bien? Est-ça faux déjà non, on a une information na teke bazongisi mbongo. Quand de ba na passe ndengwa na ba misa. Nene ya lobi yango. Bazongisi. Parce que et lobi nene et lobi grâce. Bazongisi. Et lobi nene et lobi grâce. Grâce à yaka na ba preuve nde botindeli Panzo mbongo. Na batindeli te. Ah bakangisi. Ba kongoli mbongo. Pour ba pesa monsieur Panzo. Yango Panzo zo ba. Panzo biba. Bozela na biye sabino soki nyonso na ko sala eza boye. Ya Panzo no bi sabato yo. Parce que kotindika yi. Zera. Le bakano. Direction zo comme la monsieur Panzo. C'est bato bazo attaquer ba na raison. Le bana. Te elo osali comme singa. Tero mamba Panzo mba moko. Te na un message à président. Président bébé. Président de la République. Mboujima est bien. Alors Mboujima ça se passe. Bon séjour na président na biso ya République démocratique du Congo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo depuis Mboujima na maman Denise Nyakiro meilleur V na bino. Bana maman Sarah. Bana mbongo ozongisa ya Panzo te. Bana mbongo ozongisa la Panzo te. Ba lobi trop c'est trop moi na ba ko sambwa te. Puis me ba bazongisa mbongo. Exact. Eloko itetika. Eloko ya lité. Comment ça va yeba? Nene azovandi selo na kiti na kosi. Tonight. Toto na ye.
so to comprendre bien ça parce que oza na kati ya makambo ya grâce na monsieur Panzo nga oui nga na kati te nga nazo sika kaka bato baze ebele bachroniqueur baze ebele pourquoi bazotayeka bino mibale nde boto bazoatake nga nga azolekisa nga bamessage ya Panzo yaya azolekisa nene ya mutalobi makambo wana nene ya tianga kamera nene ya otumbole eloko okoki kotumbola te famille ya grâce bana $1700 ozongisa ya Panzo te so bakangisi $1700 wana batiela biso yango na télévision to batindela Panzo po Panzo azongisela yango nga na olia nanga mbongo se boyokanaki opesa ye bafaçon ya kosala makambo tu okoche ye suka nango manya mutakoche manya ye mutayebisi ye basekret ya bamakangu ne tu ya balesbienne na bima na bango mutateki eza manya na lekolo mbaso ya fivete munoko solo mutamu na munene solo so moni mutu aza munoko munene mbebo munene basoyi na ye eza pembe solo mompunda eza wana perk bango nde bato bazoteka grâce mbongo libala bazongisi te polenta mbongo wana $1700 so bazongiseli Panzo opesa ngonga opesa nga na bachroniqueur mosusu yo tata mwasi noyelo obimisi akopesa yo na bachroniqueur mosusu c'est-à-dire yo na Angelica parce que bino nde bacoach na ye bacoach na ye eza monoko solo ya makolo mbasu fivete na manya karabala te bakomo na bango angwana na mine sikoyo mina za ya jakwe antata liaka mbonga mobile ne mupandi koto aokosa grâce na makambo susu ozo comprendre ngai nazala ngaka téléspectateur téléspectatrice et puis nazala ngaka ka momemi ba dossier na réseaux sociaux na ye ngaka na dossier na réseaux sociaux mais nazé l'autre côté na dossier ni côté grâce ni côté Panzo je suis rien Ozarien Ozarien ya solo Nazarien mambozo beza ya solo Nazarien pole nana yambaka monsieur Panzo ngati bona yambete poani yande ngambo ngambo te musana ngati musana ngamu talinga leka na media na Olexe c'est mon boulot grâce peso ko abaki leka na ngana Olexe ya leka ke pande kono so c'est ça ma bête musala voilà merci maman Sarah Comment on est qui ngai ebi balekeli yo ebi balakeli yo balakeli yo ngamu to lakela ngana vie izaka maman na ngame kesi na ma repose en paix akufa déjà malédiction avec cause wanga na vie c'est ma mère so maman botinga lakeli nga automatiquement faut izwanga olanda qui fait bisuba to makolombasu fifette plutôt makolombasu OK makolombasu natala tete et monsieur to sala ki na yo ndengo benga ki mama na ye asala vi na kapela eza vrai mama na ye alakeli yo alobi po na yo mama ngo alobini alakeli kaka yo mwana wana ya komokota makambo na bino yazo kota ngai mama ba fivette makolombasu kamera mwasi ya soni mama insensé atanga ta ebi okoma te aboti fivette mwasi insensé zoba atanga ta ebi okoma te na pieke devoir atanga na koma te fivette koma kombono moko tia na papier koma na préféré écriture à Brian fivette zwa kombono mobimba na kompe koma tia na papier koma tala descendance à Capernaum maman azana meno azana mapola ko ya ko modir mona mutu maman ye moka gérer vie na ye mabe na kindumba atangi tazuita ya ovana na bande de l'école te aboti mwana kizenga mwana ne ndenge moko a répéter histoire à maman na ye fivette mbasu makolo mbasu atangi te avandi na classe te mbala mwa akyo komi bwa kamu dansa mu dansa pe ya succès te lokola ba bibisia te ya voyage te eloko te ya kombo te ya libala malonga te vie ya malonga te ale liko nango yepe mwana na ekobota bana ba se retrouver ba shege na ngulu na kapela famille kapela na u sko mama wana o modir ngai tankiki papa botinga na droit o modir ngate sko mama wana
Oaza dignité ya kobenga ma même maman femme et maman ba fivette makolomba. Aza dignité. Ah la ke. Aza dignité ko za dignité maman mon petit. Kakio telle mère telle fille. Ajo adasa nanga za nanga ozo diplôme Léona Sévigné. Age grâce à Kimanda Kuti. Grâce temo. Akimanda ko ajo wana. Aske ubwaka ngunda na la Chine. Nanda kwa Karine Mokondi. Est-ce que maman oaza responsable mwana ko Kimanda kuna ajo. Yango azwa pe mwana na azwa diplôme te na senga diplôme à grâce. Azwa te. N'école ni. Izate. Ba maman indigne bangwana. Ba maman insensée. Bana bazo répéter ba histoire ya vie na bango. Telle mère, telle fille. Bible me le bien. Famille Capernaum. Pone, ozo sosolate. Mama utina kindumba kapela, babara kapela. Ba coin caché à kapela, mama koti bakuzu. Mama ke mompono. Mama ke ba coin wana nyonso sali kindumba. Mama ba fiveta mila bangi. Oka fa fiveta. Oka mona ate. Kopi kole ya mama na ye. Ya balaka tuna ndi bale kufa poni. Fivete makolomba so balaka latara lupete. Ndi bale kufa poni. Botuna kiango te. Batuto ba ela bino na réseaux sociaux ngana bala. Divorce. Bo divorce ka ningeni. Botuna bango pe ba ela biso ka ngana bala na divorce bo. Botela biso peta ba photo. Botela pe ba te ba chaka ba cause pe. Ngana bala kana divorce po e salama ka boy ba chaka baloba ngo te ba cause te. Donc mama wana za dignité ya olakela mwana ya muninga mabi. Aza mama mora ebinzambe te asambela raté. Vie na ezala mabe yango bana na ena bakoko ne bazo répéter même histoire à capella. Histoire à capella. Maman Sarah Yvette Savia Fifette alobi lokola yo ozo kosela mama ba mama. Ponyo sozo le ba oyo ozo kosela mama ba mama kam. Bon ya lobaka. Papa biso amuninga ne. Na famille na bango bana mutambongo te. Ba famille pauvre. Laisse-moi dire ça et choqué bat me funa lo bango. Na famille na bango ba famille pauvre. Bana mutu te. Akokoma na niveau papa biso. Comprends? Te bazana ngote tika no kutu bazana ngote. Donc so y a eu parents responsables le roi Bernard. Avant d'ici à Jofinga. Et bongo maman ne mutane logo te femme moko indigne insensée. S'il faut balobana, il faut te réfléchir. On réfléchit pas. Ils ont respecté ma parents, tu vas respecter pourquoi maman non dit. Et maman m'aurait insensé. À soit temps pour éduquer, pour élever. Est-ce que ngana ko lo ba insanité na réseaux sociaux? Non banga bana nga. Bango ba ça présent. D'été na refléter éducation on a vu chez ba parents nga. Comment on a que to kokana dire? Ah yo ko timisala ko finga na ba maman. Je nazo expliquer. Non na fingite, ma fingi eza oya ya ka finga. Minga non na fingite. Même banane, non na fingi banane te na lo ba via banane basara na kapela. Opose lo bana via maman na ye. Mais pour nini ko bisa via maman mo na te? Te ye pa bisa ba via ba maman ba ningati. Eza ka to futa ka otoloni. Voilà, to futa ka otoloni maman Sarah na lingi ava to ke na okabwana. Ngana zo tikiloka, na zo tikilota. Yo maman yo la rabiso ya o ba vérité nani o ya nani mais c'est pas où. Tiens la biso ta quelque biloko kaka. Na chaka mzela. Hein? A commis. Voilà meilleur vena Judith Kalanga Jika o ngana mesana benga bongo maman Jika Judith Kalanga meilleur vena Olivangu babi upanzi sango moko ya kitoko mwana mayele meilleur vena ba yepe balinga rapole mukendi Germina Moussaou babi ingénieur Arcer bazali bongo sima ya caméra meilleur vena Milito Musique Mobimba voilà nazomona bongo CG Jonathan Kivuna 10 mibali 10 000 mbondo boza ebele maman Sarah ozoluka OK maman Sarah zoluka bon voilà na chanyo sote toyo kaka biso nyonso conversation oyo eza Brian na mutu mobo na bombi to découvrir na ya kanda mbo découvrir kaka toyoka
Il faut donner l'occasion à tout le monde. Et à n'importe quel moment dans la vie, quelqu'un peut rebondir. Bien sûr. Voilà, je me suis dit, oui, elle a ses défauts, mais elle a aussi des qualités. Je me dis, peut-être elle n'est pas conscience. On a eu à discuter, on a eu à faire de la médiation, les gens sont venus, les amis, la famille. Combien de fois j'ai parlé avec ses tantes? Combien de fois j'ai parlé avec ses proches? Sur des histoires, on va dire, qui sont, on va dire, normales, la vie à couple. Et prise de conscience qui est faite. Jusqu'à ce que j'étais obligé, d'un coup, j'ai engagé des détectives privés, des gens, des proches qui ont suivi, et je suis même rentré dans son entourage pour essayer de savoir ce qui se passait. Parce que moi, je suis un intellectuel. Je ne peux pas me dédouaner d'une situation sans me baser mon problème. Dès que j'avais des suspicions sur certaines choses. Et donc, je me suis dit, il faut que j'engage, en fait, il faut que je mette réellement le côté intellectuel dans la chose. Donc, j'ai engagé des personnes, et je l'ai pisté à partir de ma mobile et tout ça. Je l'ai pisté, et je suis arrivé à quelque chose qui est local. Malgré ça, tu l'as fait voir des choses. Et ce qui est quand même grave, quand tu l'as fait voir des choses, elle te dit non. En fait, la chose qui m'a plus, en fait dégoûter un peu de cette relation, en fait, c'est elle n'accepte pas la vérité. C'est-à-dire que tu peux ramener comme ça quelque chose qui est vrai, qu'elle a vu, elle, avec ses propres yeux, la chose qu'elle a dite comme ça, elle ne va jamais accepter. En fait, ce truc-là, le pire, c'est inouï. En fait, c'est comme si... c'est comme si elle est née. Tu vois, nous, les intellectuels, c'est quelque chose que tu ne peux pas supporter. Tu sens, en fait, la personne, tu montres, regarde les vidéos de coach, là où elle parlait. Madame coach, moi, c'est coach. Tu montres la vidéo comme ça. Pour français à pas des compliqué congolais balinga français tout le monde a battu na porte mais balinga mission français ils ont compliqué bandu a solana monsieur X na tiens entre parenthèses pour découvrir na microléso ya comment ça toi y baïka la vérité na olobanyo so ate et bonne aussi c'est mission na nganyo tout mais c'est qui biso na kosi sa nyonso men nyonso na plateau noté pour les live pesati ndamo live ya na aussi sa voice na aussi ça n'a pas expliqué voice pour batindings ba comprendre pas nzute na voice au panda solana monsieur X azo ebisayi problème place et uta na makamba grâce alobi bien tellement za mayele a utiliser qui entourage à grâce boyo kate alobi bien a chaki mayele na ya en place a piéger ba entourage à grâce donc ba ko bengo azaki abengi Carmel abengi nani ayebi ke passe eza na Congo eza façon ya kozwa bango botekela nga CV ya grâce parce que yeza côté à moi Simon Soroyo kate a commis son plus loin à piéger téléphone à grâce place à ke kokuta ba preuve mais a vendre sa moi si nae a ola na ba preuve a wangana grâce azo wangana bi le mal eke okangi na ba preuve au lieu bisi ozola kisi mazo wangana voir même vidéo à coach place à Zaolo ba coach mon amour boena boy panda zotu nae a wangana ka nyonso toyoka pole voilà toyoka lelo eza oyinda lelo to suka elle te dit non. En fait, et à n'importe quel moment dans la vie, quelqu'un peut rebondir. Voilà, je me suis dit, oui, elle a ses défauts, mais elle a aussi des qualités. Je me dis, peut-être elle n'est pas conscience. On a eu à discuter, on a eu à faire de la médiation, les gens sont venus, les amis, la famille. Combien de fois j'ai parlé avec ses tantes? Combien de fois j'ai parlé avec ses proches? Sur des histoires, on va dire, qui sont, on va dire, normales, la vie à couple. Et prise de conscience qui est faite. Jusqu'à ce que j'étais obligé, d'un coup, j'ai engagé des détectives privés, des gens, des proches qui ont suivi, et je suis même rentré dans son entourage pour essayer de savoir ce qui se passait. Parce que moi, je suis un intellectuel. Je ne peux pas me dédouaner d'une situation sans me baser mon problème. Dès que j'avais des suspicions sur certaines choses. Et donc, je me suis dit, il faut que j'engage, en fait, il faut que je mette réellement le côté intellectuel dans la chose. Donc, j'ai engagé des personnes. Et j'ai organisé des personnes à partir de ma mobile et tout ça, je l'ai pisté. Et je suis arrivé à quelque chose qui est local. Malgré ça, tu l'as fait voir des choses. Et ce qui est quand même grave, quand tu l'as fait voir des choses, elle te dit non. En fait, la chose qui m'a plus, en fait dégoûter un peu de cette relation, en fait, c'est elle n'accepte pas la vérité. C'est-à-dire que tu peux ramener comme ça quelque chose qui est vrai, qu'elle a vu, elle, avec ses propres yeux, la chose qu'elle a dite comme ça, elle va jamais accepter. En fait, ce truc-là, le pire, c'est inouï. En fait, c'est comme si... c'est comme si elle est née. Tu vois, nous, les intellectuels, c'est quelque chose que tu ne peux pas supporter.
Tu sens en fait la personne, tu montres la regarde les vidéos de coach, là où elle parlait, Madame coach, moi c'est coach. Tu montres la vidéo comme ça, elle dit, c'est pas moi. Elle dit, ça c'est pas moi. Mais c'est qui alors? Au moins, en fait, tu peux au moins dire, oui, c'est mon passé, je suis désolé, c'était un moment où j'étais peut-être, c'était la jeunesse. Tu peux quand même, mais nier complètement ces histoires qui sont étalées sur la toile, ça fait très mal. Ça fait très mal surtout pour nous qui sont... Moi, je suis très cérébral. Je suis cérébral. C'est bizarre, j'ai dit, mais comment ça fait le nom? Elle te donne des fiches au nez, mais non, c'est que j'ai pas des faits. C'est quoi? Tout le cérébral. Voilà. Quelqu'un de cérébral comme moi, tout le temps, je suis à réfléchir sur les trucs, sur l'ingénierie, comment faire des trucs. Il y a quelque chose qui est factuel, qui est vrai, avec des faits, mais en fait, tu balais ça d'un revers de la main, en fait. Et c'est ça que ça fait le trouble. Et là, tu te poses une question qui est simple. Est-ce qu'avec cette personne, je suis capable d'avancer avec cette personne? Malgré, bien que tu fais tout pour que la personne vive, parce que ce genre de filles, c'est quoi? Elles aiment bien l'attention. C'est-à-dire que tu payes le loyer, tu donnes l'argent, le carburant, le crédit, tout ça, elle avait ça. Les grâces, en fait, je te dis encore. Ok, grâce à ça, il y a les grâces, c'est des... Donc, Panzu, on pas fait ça. Dans un an depuis une semaine passée déjà. Donc, Panzu. Azaki na ba regret. Grâce à ça na ba maba sali Panzu dans le bango. Tozo kota 2022 to kota na yango to ka deuxième. Regarde bien. Moi quand je suis venu dans la vie de grâce, sans passé rétroviseur. Je lui dis, j'avance. Comme moi j'ai un passé comme tout le monde. Mais je me suis dit qu'est-ce qu'on peut faire ensemble dans le présent? Qu'est-ce qu'on peut proposer la couple pour le futur? C'était ça mes intentions. Donc quand même l'histoire s'est éclatée, l'histoire de coach, je sais plus quoi, en décembre, j'étais sur place, j'étais à Kinshasa, je suis resté plus de 30 jours à Kin. Mais j'ai minimisé ça, pourquoi? Parce que je me suis dit, c'est dans le passé. Bien que il y a eu une période, j'étais toujours avec elle, mais je n'étais pas fiancé avec elle. Pour moi, j'ai mis tout ça dans le passé. Je me suis dit, il y a des choses. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'avais vraiment envie de rester avec elle. Je l'ai fiancée, on va dire, le lendemain de ces histoires-là. C'est-à-dire le 9 janvier, je suis arrivé à la fiancée. Malgré scandale, parce que le scandale s'est éclaté vers le... Est-ce que vous avez bien? Makambo coach qui lesbienne et bimaka en décembre, na mois de décembre l'année passée. Mais à moni makambo coach, à mon aki que les a passé rétroviseur et à grâce y pas à passé na e. Aluka ki batia na seba avancé. Pour la sa grâce kalingi et kaka a fiancé le 9 janvier, juste après makambo coach. Vers le 25 ou le 26 ou le 27 sur internet, scandale à Cotina, décembre. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? Parce que j'ai vu qu'elle était mal, parce que je venais d'apprendre l'histoire et moi j'avais des appels partout. Mais pour montrer à grâce, c'est pas ça qui m'intéresse parce que c'est ton passé. Moi, je veux voir qu'est-ce que tu es capable de proposer pour le futur. Est-ce que tu es capable de prendre conscience de tout ça? Et donc, pour matérialiser tout ça, et dans l'optique d'avancer avec elle, j'ai fiancé grâce. Les fiançailles se sont déroulées en janvier, dans le 9 janvier. Je suis rentré sur Paris et je l'ai invitée. Elle est venue en février pour fêter les fiançailles avec moi en Afrique du Sud. Dans des beaux restos, dans des beaux hôtels et tout ça. Parce que ça, tout ce que je fais, c'est pas que je mets... Non, parce que je vis comme ça par rapport à comment je gagne ma vie. Elle le sait, Grâce connaît mes contrats, elle voit mes contrats, contrairement à ce qu'eux ils racontent sur internet, que je ne travaille pas, que Grâce gagne plus que moi avec YouTube. Attends, c'est les 200 € qu'elle gagne, les 1200 €. Moi je suis à presque 6 000 € le mois et elle voit mes contrats. Donc du coup, la réponse à moi, à l'obaki ombongo grâce à Tchara na TikTok, ezaki, ya mbongo apanzu. Ya mbongo apanzu mbongo ajuk. Contribution na ina mbongo ajuk. Ni mbongo grâce à Tchara na TikTok. Pandu alobi banda YouTube a grâce ça là. A gagné ka une fois $1,200. Nyoso tikali muso elekaka $200 après on les kate pour ça na YouTube. Même ma vie par rapport à comment je vis. Et mais ce qui m'intéressait, c'est pas ça, c'est que cette femme que j'aime tant, elle n'a pas conscience de sa vie. Parce que s'il faut que tu dois vivre avec une personne qui t'agace pas sa montre, tu ne peux pas avancer avec la personne. J'ai donné toute une opportunité. Aujourd'hui, ce qui est quand même marrant, c'est que les gens cherchent en fait les vices. Les gens cherchent en fait à me salir sur quoi? Sur la base de quoi? Ils disent que je suis un sorcier, j'ai des sirènes, les gens disent que je suis pédé. Mais c'est n'importe quoi. Tu penses que si ces éléments sont probants, si ces éléments étaient avérés que Brian Saragé n'a pas la sirène, mais God ne veut même pas être avec moi. Elle devait découvrir ça. Elle n'allait même pas accepter la démarche. Mais parce que Grâce sait très bien que mon team, en fait, ils sont en train de salir en fait cette personne-là. Et ce qui est quand même marrant, parce que pendant tout ce temps-là, qu'est-ce qui s'est passé? Impolitesse.
elle n'est pas docile, manque de docilité, autorité, elle n'aime pas l'autorité sur elle, infidélité, et qui est aussi la bisexualité. Donc, si on peut citer la politesse exacerbée, c'est ce que j'avais dit, la bisexualité, l'infidélité, et ensuite, elle ne veut pas l'autorité au-dessus d'elle. Bon, tu as 4 éléments qui, comme handicap, il y a mariage. Mais malgré ça, j'ai fait preuve, non, elle va peut-être changer avec. Boki biloko et handicapé libala o to ka voice asuka. Elle a pris les mêmes choses, elle a fait un copier-coller, il y a passé, il y a présent. Et le pire encore, c'est que sa vision pour le futur, elle est tellement floue en fait. Malgré en fait ma médiation, parce qu'il y a eu des médiations, il y a eu sa copine divine qui a intervenu, il y a eu beaucoup de gens qui se sont initiés dans ma démarche et à l'amélioration en couple. Parce que beaucoup de médiation. Parce qu'elle est en conjugue dans son esprit de se dire que c'est pas moi, c'est un rêve. C'était un rêve qu'elle vivait en fait. Parce que comment tu vois? Donc de peur qu'elle puisse se lever un matin avec la gueule de bois et continuer à zéler dans la futurité. Alors que toi, tu n'étais pas dans ce jugement-là. Tu vois, non? Tu l'as trouvé son passé. Bien sûr. Puis tu l'as dans son présent. Exactement. Voilà la vision qui était là. Mais quand elle n'a pas cette visibilité-là, parce qu'elle est dans la paranoïa, c'est impossible. D'où la folie, les folies qu'elle faisait sur Insta, sur TikTok, parce qu'elle vivait un rêve. Pour elle, c'était un rêve en fait. Mais elle n'avait pas une conscience tranquille. De dire, oh, mais comment se fait-il qu'on n'a pas ça? Parce que, et je le sais, puisque, comme dit Kant, connais-toi toi-même. C'est-à-dire qu'elle sait qui elle est en fait. Mais opportunité de pose. Parce que pour une femme, surtout une femme africaine, le mariage, c'est sacré. C'est ça. Nous, si on s'en fiche plus ou moins, les blancs sont pas les couilles complètement du mariage. Mais le mariage a été fait et l'homme t'a honoré. Mais c'est élevé, donc on a passé, t'as passé, de regarder ton passé. Je l'ai pas compris quand je parce que tu trouves que c'est son pas fier. Donc de quel droit tu vas te faire du mal avec ça? Tu comprends? Mais au jour d'aujourd'hui, grâce, malheureusement, c'est pas, on sait pas le mal à quelqu'un, malheureusement, et là c'est une descente aux enfers maintenant. Bah bien sûr. Même son producteur là non, va le laisser. Tu sais pourquoi? Parce que le métier de la révélation était en partie financé par des biens que tu l'as envoyé. Tu comprends? Des beaux restaurants, tout ça et tout. Le va aller boyer, à son boyer. Na kokota live pour expliquer na si ça va voice mususu kuna na explication. Voilà, merci maman. Na ba capture. Alors on a régie dans senga ba la capture kaka ya mukanda ya facture ya limousine au babalelaki panzu mutafutaki yango et puis babalanaki na salle de fête Tenazia, hôtel Tenazia. Iba de salama ikuna. Gérant ya hôtel wana komone Jonathan. Nga nazala ikuna pona okyoye banana luaki salle, eza panzu mutaluaki salle. Na kenda ikuna pona oyeba moi ba vérité ya makambo susu gérant hôtel wana komone Jonathan. Vous comprenez? Donc déjà panzu mutasali tout. Na ebisio makambo marraine asali wana ba réponse na opia nene ya ketuketu. Marraine asombaki ba bac, marraine a défisaki perruque, marraine a futaki $260 na hôtel du fleuve. Donc le quoi nene avant tenga, nene a ba réponse aux oluka yango wana so mituna mususu eza oye ngana oya na ba preuve. On avance. Ce qui mituna mususu zali oye pour ye aya na ba preuve. Maman Sarah. Ouais. Tout là dans ba voice bien. Parce qu'on a la ligne yeba. Comme va ils ont menacé wana. Te wana na live. Azali comment toi azali na live jackpot. 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 Jack Love. Jack Love. Voilà, merci maman Sarah, tu as commis vraiment beaucoup. Mon peigne. Ma côte c'est mon peigne. Côte c'est mon peigne. Ton bomba est tout bomba est. Tu me côte c'est mon peigne. OK les mawa. Maman Sarah l'état et puis si Mike Kalamba ibana. Félicitations, que Dieu soit loué. Talabana bazoni si sourire à tata. Talabana bazoni si sourire à Zanzibar. Donc on a le baga qui peignait la kobi mana bana na yaza mwasi ya soni azana kindumba moko ya bondoki. Batu babo ya kiti. Tant maman ozotika na soutien na kaleso mutaka lozo sa ba live na miso bana no mi ba o sa ba ngono. O lo ka ba ngo déjà. Voilà. Peigner la zama cité quelque part histoire à peigner le pété à biso basi.
ozosala rankine na mutu oyo bowelela eloko te ya lokwa bafivete bamakolo mbaso ozofinga mutu ozofinga papa oyo oyebi ete Bernard aza na bana na ye ebele aza na famille na ye ya munene mutu akovange oyeba ete. C'est pareil avec le Mike Kalambai. Au finga Mike, au traita Mike de tout. Moi, éviter que Mike tam soit na ba fan nemo batala ke choka bango bako ça la vengeance pour na Mike. Je te dis. C'est ça, tu comprends bien. Dans ça, il y a un fan de Mike Kalambai. Non, mais peut-être ça peut être aussi. C'est Mike Kalambai. Il y a des gens. Dès qu'il bata ko tolérant ngote, Mike a koki ko tolérant ngote parce que ils ont malédiction pour na bana. Soka, au moins il peigne soit zaki likangwa Mike. Tonga tundima ki Mike a autorisé. Mais Mike a autorisé mutakala mama bana te eza soni o bana ne balati a vie a olinga ngota takuta ina penye la olinga ngote et servir biso leçon ozi mobile no jeune bon mobile no buga mobile no star ya mobile no go alata bien ya oluka soni to mona pete Mike a sente fi moko. Tout le monde a pété Mike a dit biso deuxième mois sur les réseaux sociaux mais ka penyen de abalaki penyen la qui ça qui nous sapia bandai ko honorer penyen la boma di bala ni poani cause nan mwana wana baluba abomi di bala poani de ko na bino wana omoni kindoki ndenge baloba ndoki zoba tala kizoba motake sambwe. Net un conseil à sa péniel demain et servir biso leçon. Il faut qu'on réfléchisse 1000 fois avant de prendre une décision. Tala ici qu'à se retrouver. Ok jackpot n'enga au sabola petit wana yaka cop. Yo zaki mwasi ya mutu ba bala ba honora officiellement comme na ba cop. Pour les tout kaka. Si ça la émission. Et puis ça quand là tika na ba. Moi ça va jackpot dans le bi à FC bandero nyonso ki botsa ko loba ki zoto wana ezali yanga. Tenzo wana ezali jackpot te. Obi ke pengela na zema. Ya tala sonya so bota mwana zanga tata. Jackpot pas beau. Ah bisa ki ezali zema ezali jackpot. Camerounais pour Camerounais wana zali maboko ba choko. Maboko ivoirien et azali maboko ba choko. Ivoirien wana pa kowanga. Tala ningo zo bota mwana zanga tata longola noka. Ya longola. Alongola le kaka. Po mibala ngo balingi eteza soni. Mike tika na bano pardon. Tika na bano nzamba opeso mwasi mo ya kimia boko lelo bano. Voilà, merci maman Sarah, tu commis na suka. Tu compères na suka. Tu commis na suka. Ah maman ba isa au moins ça pour tes aténité. Tu commis na suka. Na tiki. La meilleure veille na bana ibalandi. Tant on peut singa meilleure veille, on peut singa accès. Voilà, merci. Merci j'ai assisté la caméra na. Merci d'avoir c'est pour ça qu'il dit analyse j'espère que tout ça juste analyse par rapport à l'actualité par rapport à membre les réseaux sociaux. Merci vraiment pour Bozaki et Belé à l'émission na copé ça merci na moto oyo a filmer qui image oyo général ars Bozaki bon aussi ma caméra merci na binope batali beau s'abonner beau aimer beau partager vidéo beau faire biso ba combat ba remarque beau tirer biso ba commentaire et vous allez vraiment kitoko meilleur veille na Jika meilleur veille na Batutu o ba linga problème kendi famille kendi na bosente meilleur veille na bino nyonso ngai na bino to mona ni bongo balasima ce qui nous emballé aux émissions ya suka yanga na maman Sarah ya 2021 ça dit les émissions mon boye to clôturer 2021 rendez-vous na 2022 bye. Vous avez une entreprise, boutique, ONG, église, restaurant, chaîne de télévision, parti politique, école, université et autres. Et vous voulez que tout le monde soit au courant de vos activités avec Muntu Technology, nous avons une solution pour vous. Nous avons la capacité de vous rendre visible dans le monde entier. Nous allons créer pour vous un site internet, une application mobile Android, iOS, chaîne YouTube, une page professionnelle de tous les réseaux sociaux, sécurité informatique ainsi que le marketing digital. Et nous allons monétiser tous vos services afin de vous permettre de gagner de l'argent sur Internet. Nous sommes sur l'avenue Kabinda, numéro 211 dans la commune de Lingwala, référence Kabinda Center. Veuillez nous contacter au plus 243 82 09 34 440. Mail contact@muntutech.com, site web
c'est www.muntutechnology.com. Muntu the Technology of Africa.